papa mbatem tabenga vieille nani kuna to na chef non vieux ku na moya yokuto lia bitabe mbala mo te batuni bitabe alaki batika kia na mdale yemo atuni bitabe na ye atuni bitabe na tu atuni ngate atuni pas chef d'orchestre ya Gauthier Mokoka na vieux Pinos papa bino yem talien babi pecho to mo lia bitabe mais pecho afa kwa bani OK na bitabe bonga mona na ori comment on va sur 3 2 3 ça ça va mana tongo ti 10h 22h répéter aussi là vraiment comprendre OK ça qui bon na ngana tinga makana ndenge na yemba na bien c'est quoi na nouvelle écriture de na ya na ya rapporter déjà comprendre na bien bon na mo ya ne bitabo na ta bo ta ba reverser na benga na le bitabo beaucoup la be aya sosute na moni mwana comprendre après na kena na ngape bu ta na kena baninga tango kokie papi kene tolo bela vie papi kene tolo bela vie Yo je sauté pas nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie en gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est impérateur de Jaffa ko faire des films papi gene tolobela vie est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen Tolobe la vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays papi gene tolobela vie papi gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te papi gene moi c'est pas ton ami nalaka moninga no te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Oui, na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Ils arrêtent munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils a tellement munene. Ils a tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otana exotique. Pona maramba kolia na los chez Mama Eunice Banze kolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kokauka. Pondu kolobati. Maman sala bantaba. Va emporter tout ezali ah double tout boroluka awa na alors c'est chez Mama Eunice Banze vous allez recevoir pour découvrir ensemble de nanga on a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs au bois na manifestation fête baptême retrait de day awa te ka sac à l'eau un sac de riz en gros on a sac à l'eau sac à semoule pour rejoindre on a prix moko très abordable Mama Eunice Banze la différence c'est la qualité full service la fleur du jour. Ah, et si l'État, au sein du bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba, yo moko 2 ans aussi là.
ba bijou tout bolinga. Et ça vraiment fantaisie et ça garantie à longue durée. Oh, sac à mesdames yango tala ba sac plaisir marque qualité. Moni Marco, ma une chassel sont plus de 1500 pièces. Ouais, au son bango, na prix de gros. Au son des belé, ba prix des os sanga. Ah, toi na cosmétique hein. Ba maman, on kanga suke umela. Au moins biloko et pour mara tale belé qui toko na mutu. Ba couleur est belé. Ba sami sao. Ka moko o ba kanyo mutu mobimba. Muta ko soto fo son 4 fo son 5 T. Chez maman une chez Banz Analos ka moko o et ko ta mutu mobimba ba mèche pesa cosmétique ebele munene bilo o mon ba couleur za ebele yo mutolinga ba chaussure kano ba papa wana Analos wana chaussure mo ya moi jar chez maman une chez Banz ba chaussure kano provenance d'Italie le colonne de base on mo senti coco moi ça solo fo bois ka super wax original ya piratité super wax ça solo. Les autres qui ont été mafia. Eza en direct d'Hollande. Ba Hollandais nde ba fournisseur na ye. Azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete. Lenga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit na ngo. Tona masola banque. To lié, to meli, to sali ba course, to lati bien, to bongisi suki. Awa, banque nickel. Po ya fungola ba compte nickel na bino awa. Retrait d'argent, transfert d'argent. Nyo c'est ça la ma awa na lost chez maman uni chez Banze pour fond la compte nickel na yo na quelques secondes au comme na compte bancaire pété azapé na ba agence belé ya transfert d'argent pour retirer pour envoyer et puis à frais moko moutier la fleur du jour maman uni chez Banza bominga alobi ma soit vert o boso ba kasuki na combien wana bikolo ba totela bino ba kopu tala mbimba yango ti maman uni chez Banza tika na zomba Venez vite découvrir chez Mama Uni chez Banzé Full Service. Voici l'adresse. Guest Cestral 90A 9300 à Los. Chez Uni chez Banzé la fleur du jour. Uni chez Banzé la femme intelligente. Boya et Bélé. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Bienvenue chez vous, Tolobe la vie officielle. Voilà, merci Nabino, merci la confiance. Bolingo bozaganango à travers Bandeko Yabino. Pour Bissona Bino, Tozarande Bandeko. Les alliés Kambaki Bondeko. Moi Ebimi, moi Libanda Bopesa la moi bien. Voilà, merci la grande équipe à Tolobe la vie Washington. Grand pays d'Amérique, merci Nayo. Émile Bamba des Zurich. On a un Kati. Azamo Lissousou. Jérimbo Bana Canada. Jano Dibols. Combs. Merci Nayo, merci également na Koutulanga IP Diego Kao de London. Oui, Nazo Yamba, encore une fois pour Nabino, c'est les Ino, mec d'ici. Tomirano Robeta Katina, c'est les Ino parce que Makamogoloba. Les alliés. Et Bato Bele, c'est les Ino. Je vois qu'à travers cette émission, Bana Bakenda Sango, Napoto, tout ça, c'est les Ino. Vous voyez, c'est les Ino. Nati. C'est bonjour. Bonjour Papi Bien, comment vous allez? Ouais, ça va, hein? Ça va, bon Dieu, ça va. Ouais, ça va, Nzambe, Ndega Babadi te contrôle. Tout ça, on a biso, tout ça, on a Nzambe, on a battu là. Tant que l'on des autres kende. Donc, voilà, il y a une positivité. Pas des inconvénients, il n'y a que des avantages. Donc, nous sommes en train de parcourir un chemin qui promet et qui va se réaliser. Voilà donc Dieu te contrôle.
Voilà, Batobele Baye Baraté, c'est les unes vrai prénom là. C'est les unes. Serge, c'est les unes. Votre prénom Serge. Serge. Bon, Nandi déjà, c'est les unes et où t'as Serge. Pour la plupart des Serge, il y a un autre là, nous sommes comme Serge. Parce que on a Sergino. Sergino de Gino. Mais si on a mingé Sergino. Ba Gino est après. Mais si on Coco bar na biso Coco abota papa. Que son nom repose en paix. Coco na ngai na linga mingi. Onga na linga ba Coco na wangi wa ba citro. Citro abota mama kombo na ye Coco Zayadi. Coco Zayadi omuntu. Do yeni ngazawana ngala na oke teka biloko na ye na oke teka bambila na bawenze na ye comprendre ba safu banito na bilanga na somo ko ta ba Lucio comprendre ba ermo ba nini ba banane ba biloko ebele so koko na biso oyo akomisanga selezino aza koko aza mama oyo abota papa mama oyo abota papa koko ntsaka que son âme repose un peu ba mbali ba kufa na bangala na kufela 4 koko nazali orphelin des grands-pères et des grands-mères. Tous les 4 cocos. Akufa, Nzamba Yamba Bango. Et puis, nous avons déjà que on a coco liboso du côté maman et du côté papa. Ok. Vous comprenez? Na moi na liboso coco liboso donc tu as makila ba leader ndega ya na leader de la famille quoi. Donc bako on a le ba kufa ba kengela ngati lelo. Ya bato bazara ni ba gafé pour na ngai. Besoin toujours de retour. Besoin toujours de retour parce que je vais coco pena beaucoup lio. Tata la maman baza ba boko la me ba ola ba coco. Comprendre? Donc ndio la quartier. Ba coco na ngai ba coco na ngai wa mwasi nani coco Zayadi. Na coco Zayadi ai coco abota mama. O abota mama ntimba aboti noza no Jean. Aboti Noro Pierre, que son nom me repose un peu. Aboti Noro Gomes, il y a Gomes, V Gomer. Ba oncle nangai. Aboti Noro Gomes, il y a Gobota maman na biso ba ma pasa. Aboti maman Timba, maman nangai. Na Noro Boangi, patron Boangi o ya abota mana makila. Ya ba leader sous. Pour ya grand moyen sous patron Boangi. Il grand mille à l'essus. C'est la CNRI. Comprendre? Donc, il passe sa mère dans une neurondouze. Que son homme repose un peu à Koufa. Il peut à Koufa là, à Maboko, à Botate. À Botate, moi, dans l'Indengaï. Ok. Comprendre? Donc, après ce qu'on a balu, il a fait Coco à Bota Papa. Coco à Bota Papa. Et le retour dans la place, na Bota ma place, na quartier Nine. On profite de ce qu'on a décortiqué. Donc, Coco Abota Papa comme il y a Coco Nsaka, moi c'est à Coco Diamalembe. Coco Diamalembe, Baba Yodi Coco Diamalembe, Boyedi. Boyedi est sur la Guinée, Tonan. Pour que tu te dans la famille bien. Comprends? Pour bien, la famille bien. La Bota Melenangai, Coco Nangai Mobali. Coco Diamali apesa nga cadeau lupango to na bota mina mukili lupango ti loza ok na quartier out na njili comprendre na robana numéro te boke luka boko zoate yi boko zoate comprendre donc Coco Nsaka tangai na yoke no soko tanga na sakana na quartier na outi classe na sakana tam super azate mère azate et pas na biso mona Coco Nsaka siko so na soko la so ba 18h wana pour lala pour lobby classe. Comprendre? Moi, ce qu'il faut pas bien, c'est que ndenge bana quartier ba déforma comme na ngai Sergino. Yesu ba bana ko benga Sergino te. Yana bana ko benga Selezino. Selezino ndayubila. Donc kene au sokola. Comprendre? Tam suna obeta bale na toki faut bien ngana ke sokola. Donc voilà, donc c'est les ino wana utana serge pa koko na biso mtapesa kombo c'est les ino droit pistena kombo c'est les ino na to eza solubaka solubanga na considérer ene taza père na ngai aza père na ngai parce que yé mutu akotaka na monde ya musique penda akotaka na monde ya musique ale ba jusqu'au kombo na contrat odi yake tamsu yo komno tamsu komno papicho bien pichu
comprendre mais na ndenga ki yangela ki ndeto no ko ko papi ya pitchen ya ndengo na do biso ba Serge mi to ba Sergino mais ko na biso zwanga asala kombo na unique na muki pona za moko Selezino aga moko sikoyo mutanga ko ma Selezino c'est comme na famille na adopté ya so ko ma Selezino le ba bengo Selezino côté mobo na bi wa fille moko boye ya ba mama action na pesi mbote pesa zali ye na kata lisanga na bango ya ba mama action ba benga Selezino ko poko mone Sergine comprendre ba benga Selezino à travers kombo nanga ozo comprendre donc kombo ne uta wana ngaza mwana ya quartier 7 na botami na Liège na botami na Belgique na Liège et puis na Corinde pour tant mère a botongo ya père banosa ba place ba bien ba sabena banozo ba bia ba vacances ba nini tu ngali ko ya libota liboso ba sa la mère plaisir pour ba uto bala ma papa siko tant siko mère azora a comme na ba thème na grossesse ne comme à terme après atindara moi c'est na Belgique pour tant ba passe robote ko zo na botama na Belgique na botama na centre hospitalier moko maternité mo ba bengaka Citadelle Citadelle na Liège muto ayebi on a botama wana na acte de naissance na ngezali comprendre na botama wana et puis na keko corona ki sasa tant kaka na botama après 3 semaines on a kala après 3 semaines le père a lobi to zonga père a lobi mère a boté de zongi donc voilà donc naza mwana ya njili les natifs ya njili njili venant de naissance de grandi donc yebi kwenyo so njili ngana ba mapango nyoso banda quartier 1 tina quartier 13 so pour ça na kotiti kimbantseke pour na tanga pe na bekola kimbantseke na ko azara mona kimbantseke mona njili na kimbantseke za grand monde pe so ko ngamda benga na ramwa ba grand prêtre ni ba na kimbantseke ba vieux le ba Germain Ngobila ba vieux le ba Socrates Maïnga ba vieux le ba Moloki Rambo comprendre ba vieux ba zebele ba vieux Samaton ozo comprendre ba grand jika ba na kimbantseke ba ceci selenge comprendre déjà grand monde donc njili na kimbantseke za na ngaka changu comprendre njili kimbantseke masina kingasani njoko ntsele esa changu de somme d'habitude tu vas mona kimbantseke alobineri a ebiso ka peso zala esa na wote ba vieux so ba bembila na Saint-Denis ba grand prêtre ba vieux jenga ba vieux kuna ba sebele kuna ko tanga ba kombote ba so na bosani ba mi bakisa maka na tanga onga na kolo ba grand prêtre ba sebele na njili na kimbantseke donc njili pesa na ba grand prêtre kutu ya danger po biso bana njili na bana kimbantseke to za ka eloko moko même état d'esprit même moral on comprend donc so que ne biso to bana 7 so zo kende okay pina na venir mettre croquer okay tina suka kuna okuta na quartier 13 quartier 13 na ba kwanga na kimbantseke tala na bo so ngoke nzela dokolo nzela njiloise o mona ko na maviokele to tanga na batu musu ya kimbantseke na batu musu ya njili to sangana donc na ebi na ngate batu musu ba complexe papa mbaono yo mona kimbantseke za njili be ya kimbantseke comprendre do so mo mta tetenga na ba wala bobola nda batata ba ba petit esprit il faut pas s'exprimer ngwana ce sont des gars des moutons la musique na agni musique na yo ngai musique na banda otamsu na ba 15 ans ba 15 ans 16 ans ngana biso que mon vers ba 16 ans ba 17 ans ngana zalanga déjà na banda de musique pour au moni ngai père nanga aza professeur père nanga na biso que père nanga abana ana enseigner bana mindele azali aza prof ya maths physique ana enseigner bana mindele surtout bana ba cadre o sabena et puis père nanga azali premier professeur parmi ba professeur wa basango na bosoni o babenga P12 institut bosoni et bien on a njili donc père nanga azali premier professeur noir comprendre parmi basango ba père Crook ba père Zabalo ba père aussi na bosoni comme na yona comprendre donc père nangai azali bongo donc sikoyo yangwana sikoyo ngai nazali trop na mamanchiki omoi ka mwana professeur ele ka mwana papi geni ravi
fona yepe amona ne papa salaka donc azala trop affilié na makambo na yo donc on a père na ngai abanda olinga mingi on appelle azala ejo instituteur professeur bien enseignant comprendre mais obiga mutu na mutu nzamba sala apesa destin mutu na ndenge na ye après quartier namona ba manda bayembaka namona ba babi bayembaka ba solo baka bazoyemba bato ba obe makusa mpaka loyi bandaka lazo gratter déjà guitare alors ngasiko na baba na biso ponga na botama na kono na barabara moko na ya Pepe Chando ba yebi ya Pepe Chando bi poli na fulu donc ba ba fondateur la Victoria ta ba sala Victoria ngana ke na kotala na Simba déjà pe ngongi si ça comment comprendre série wana déjà donc etanga meka na comme musicien etanga meka na comme musicien donc na comme la musicien na ba chemin mo ya ndenge wana mais muta encadrang penda muta cadre on a bien que père na bandela ko sur deuxième fois eza Solubaka za grand chanteur za grand artiste Solubaka ye abeta instrument nyoso aza auteur compositeur interprète comprendre donc président na biso tout muta ko sala binoté biso tout na ba manda ba banani Badia, Charlie Bote, que son nom repose en paix, Badili Wembo, Badenzu, Azal de Angola, il était soit à Bomboy, là ça la PC Mbote. Comprendre? Donc, tu as quitté ma vie Malfi, Azal le président, Azal soliste, il y a Benda Bilili. Comprendre? Donc, tu vois, Cabo, ya guitariste ata Santiago pe aleka pe na yoka shock aleka pe na yoka shock à un certain moment wani pozaka wana de ngala zalaka mais bon ngakuna yako rappeler ngo lobby pona yoka shock ngala zaidi ngala na yoka shock na yaka mbamo chanteur te ngala yoka shock na yaka animateur oboka bakri na no boka bakri atalako ngala zaka talako po batu suba ngakolo ba vérité te ngotaka minene mais ngala ro bande na zalaki na banda talaku après et puis master nanga moko boye aza master cousin parce que père nanga za cousin père na bango aza tous les imansita na pese mbote place za libéré comprendre ye abana yemba déjà na l'église na ba groupe ba assemblée ya l'église comprendre ba orchestre église mais ce que toi na mona ya yembaka deku ya tingane oyemba ngako yemo akamwanga okanga na mona danger comprendre donc siko ngai musique na ngai uchi wana na yeki mbaboto na leka na ba chorale te so ba chorale so ba ninte na kendaka ndeni ko solliciter na chorale mo ya dewe comprendre na na yu se prendre mo na yemba na parce que biso na sima lupango na biso Ciné Cité 4 Ciné Cité 4 le na donc ba beveleme banda ko le kana belé quoi mais prière ba dewe bani na no se prendre mo na yemba wana neti. Laissez-moi louer Jésus-Christ, le Seigneur. Donc, nous avons ambassadeur PAM, quoi. Nous avons ambassadeur PAM, vieux Jéféré Kavungwaza, maître Rémi Kamvungu, Bazali, Marie-Louise Bazali, on a plus de Blachard, Mbote Place Ozali, Obisa Henri Magué, Arngane, Robin Angaïté, Henri Péalaki, un des chantres, il y a deux oui. Donc, on a comme la musicienne, on a mais il est facile. Pourtant, on a so yemba ya hiyo mingi mwa ba ekanga na omunga pera ye ayo kangona makutu na tomboli wa keina yo wa petit louange mbana o ke kufunda ngato ya ayo bite ke yepa nga ko mata azo lelo azo fi na musique aliga fi na grâce à musique azo fi donc c'est ça c'est ça quoi ndenge bandaka wana batu yokutaka c'est vrai okuta déjà manda zo yemba déjà non ngano ba vérité ngata na ta manda bana yemba ngana bana yemba nanti non, t'as la même génération, t'es la manda tu la même génération. T'es un peu âgé que yo. T'es na batam sur na moi kaka. Ah d'accord. Comprends? Bon, mutu a rozane mukono moi zane ya mukolo te. Comprends? On ne sera pas âge moko. Ah bah oui, déjà on a ba cinquantaine déjà. Biso on a ba cinquantaine déjà. Vous comprenez? Dès dans la cinquantaine, il y a gros attendre sur ba 51 ans bien bon ça équivalence quoi. Ya bon mais ka calculer. Comprendre? Donc baba bien surtout wana baza wa mikolo na ngata msha mwa mukeka kama mikolo penate to na so ba ashimo
comprendre donc na ndenge wana quoi po bamisusu basala baconfondaka te so moto akendeki wenge bien avant bien moto akendeki quartier latin avant yo abimaki na orchestre minene avant yo neti akomi mokolo te kaka soka génération moko voilà sikoyo oévolue mpe quand même na baorchestre mosusu osavi batese baorchestre mosusu esimbaka te po bon sikoyo omoni Papi Gen eloko tokosola omoni bon tobandi boye po tosolaka moi parce que normalement ça m'intéresse pas non kobeta masolo yango oyo ezali cadre émission te na ndenge mabete Papi Gen me naninga nanga kobeta masolo yango peut-être parce que ça me efutaka ngari epesa nango eloko te mais tika bato olingo bato bayoka à travers émission na yo bacomprendre quand même quelque chose oyo acomprendre oyo pas comprendre te tali ozo comprendre donc ngai question tuni ngai eza moi trop capital na expliquer na en gros donc nde eza boye omoni ntango ozosala likambo okomi na gu nango ya musique okomona benake omenga nango otikala mpe awa te comprendre okomi na baposa moko boye puis makambo ota basalaka yango na surtout musique nde eza boye eyaka na mopepe moko boye ya leadership mpo ngai ntango ozobakendaki animateur naki le seul animateur na njili oyo na bandaka makambo animation po bokese to njili banda obetaka neti vivre la musique mais biso soki toyaki na yoka shoko wana sol baka ayaki na système akomisi yoka shoko ndire wenge to zaiko de banda osenga wenge to zaiko fo ekokota fayala ekokota mobo fayala ou bien nono munzuluku mo ampere fazala donc yango na moni kenga na yaki na bandingi wana donc le seul animateur oyo njili mbezalaki ngai après bamisusu namona bakoma mpe kobima na bango kopa ça empêche pas bamisusu mpe babima na bokese misusu namona neti nga na bi animateur moko bana ozala songa na yobwaka ye pa no bwaka ya ozala neti mwa guerre komuni yaki degoda ya Pierre Zadora mwana nji degoda anosala bawusi ya azosala bawusi ye mwa kokritike te na ngo na métier na ye bana osala père na bango bien so nazobosana aki kapita wesa unja seti moi batutu bateka na unja seti bateka na kosumba kuna ye mtafuta bala comprendre degode anoteka pe bibende degode ndire bakana masa mo pa na oyemba danger bondingari na ite so akenda wapi amona quartier D donc Pierre Zadora yaki okesa quartier D donc ngai ne koma na tamoko boy comme pina ko zomona baninga mususu bazokende ko évoluer na bokese mususu ya minene biso pe neti ngai pe namona yeke no ngabe fona évoluer na courage na kinango na banda ko kepe ko évoluer na évoluer mingi na solliciter pe série mo ya kala on a Shockstar etikali ka vieux de baba na vieux de fao ngala kena solliciter na Shockstar na Madijon osinya na sinya ko na kenda pe ba bisinga no moyen baso angeza te parce que na ki mona muke en tout cas faut que tanga ba classe pour ba gens pe ba éducation on va te ba vieux na ba king kese ba de baba ba vieux na pe ba kenda ba classe avant ça la musique de ba na mona ka basage ba azonga na classe comprendre place ngana zoa relation na vieux de fao na Madijon na Victoire kuna OK pour na tala ba na TV na nga siko fona mona ba mpena mvimba vis-à-vis quoi de après sikoyo na kenda pe bokese belé mais na tamoko boyo koma pena ke makila ki leadership ezinga ngai solo baka ayo ke na yeba banini Nigeria poza balianga ndo akena ba Nigeria akena luka vina okese tika na sima siko okese wana na ba masa to batikalaki na ba juste ko président eza musicien te président e comme tous ces boys siko ta bien nga ya quartier comprendre mais comme na restaurant de pesa tous ces boys na nga tellement na ki tita yo simbati simbati nga bino nga fona na fondeur orchestre na ngai na ba masa msuto na ba masa mo ki sire a sire ba sapato ayemba na ko ka ayemba juste je ba bengi mais yo beta forme danger ponga na njili na laki mama na grand modefa defa obena ya danger odefa bilamba na odefa ko nga no lamgina obe ko le métier na ngai na lamgina ngo ya métier na ngai yango to ba mtumo lamba lo na tongo na uzada na 6 na chebino en tout cas faut pesa ngai ba toujours on quand on a simbila ngo kisi te faut pesa nga parce que so pesa nga ba na salle de marche ya RTNC na legi na TV ba moni ga yangai nga ba no be nga de na komi na wengel Paris ba no be nga archbishop
les grands sapeurs du clan Wenge kombo na so ngotu na ngobe tu na bandimine sa Wenge Paris ba oyebi so kombo na mutu sa ko benga na nzira archbishop bwana tali so to yeba yo yeba te archbishop wana avant ba pasteur wana musuba comme ba archbishop ngam na takia archbishop vous comprenez donc siko so tu ni bata Wenge Paris so tu ni ese zino oyeba na mec d'ici ko oyeba te parce mec d'ici botami na poto vous comprenez mais so tu ni archbishop de la Sapa o c'est les zino awe biso bongo alors que soto besoin en ciment wana sikoyo na moni ke fona fonder orchestre na to fonda orchestre na masa mo Jean Didier ari mona quartier toi na ki monza ano sire bato ba sapato na Sainte Thérèse wana na masa mo boye José Likalako lelo José Likalako na mona pe basaki émission na mbuta likasu na mo basaki émission na mbuta likasu po bravo José Likalako ye patanga ki biographie na musicale aloba pe kombo na ngai ndinga beta pa na ngai po ya zabi na fondateur te menga na préféré ya za président parce que ya ki mona quartier 13 mauta kitambo comprendre donc siko na sala orchestre na ngai wana nde sikoyo na bika ne na sala orchestre njili ko bima o moni maka mususu na moni manda zolo ba bana njili bango ba yi ba combattant concert na po simba te boina boy manda so ayo dengo lelo na okamo. Pour la plupart na biso pe bana njinde to zaboye en tout cas so mutayene na concert na yote ko le na yote parce que et ça la manango tradition za nango partout vous comprenez wa tiens entre parenthèses na bike na olobe nango sima to olobe nango ko to oloba pe to oloba sija makamande ngwa donc ngai yango makila wana singa po ngai ta na sali succès bende nazalaki déjà animateur ya bar DJ on a ça la DJ on a ti lelo nazalaka déjà DJ parce que pas na biso to na bar chez Diamos ko na zo dia malembe to na bar to teka ba glace to ça pe ko na zo ki premier dépositaire ya Bralima ya ba glace na masanga ya Bralima ya ki pa na biso na quartier 7 ozo pa donc sikoyo ngane na zaboye tana moni benaka na succès bende sikoyo da yambaka ba jika bana lunda donc bare bandaka dize te pardon répétition bandaka dize ti 14 te 6 bare bandi bande kanga mati minu ozo pa donc zala indengwana ozo pa ya indengwana na sala orchestre après ta la moni que non orchestre on peut vous les soutien pende zate mais na remercier vient na ngai José Rola Kingana azaki directeur de marketing na Bralima na Bra Congo en tout cas betsa ça c'est sanga ba contrat si tout ngala ça tout ba promotion trop ya Amistel Beer comprends ou bien Amistel Beer très bien et puis naza ba mission belé o ba bima na orchestre na ngai merci koyo voilà obi kene en fait ba orchestre minyo kenda ko kena Big Star bazungi saka po na te na keitan dio kata te na kena Shock Star na kena Shock Star série wana Shock Star témoin rosa te metam sur témoin rosa ngana notang le orchestre tout na kenda donc ngai na kenda Shock Star après ba bisanga que non wa mwana muke bani banini à la à travers ebende ngande bende que je salue je souhaite aussi pour unième fois grand frère Nanga Martin Bende que son âme repose en paix en tout cas na regrette trop parce que ngani nazabu na pe na pe so mwana na ye donc moi no encadré na longwa pa na biso na ngoma ola la pa na ye pour na kama kama ba comprendre kama ola la pa na ye na mona bato bele moi tam sur c'est le politique mata to solo ma solo ne to na biso ba mécontent na gouvernement na bino ne ça na kisasa au moins bato ba fanatique ba taliban au moins moko bina zo finga o bina nyama atala kwa animateur à bar na vita bato zo beza parcours mais on a gagné vie ngai yo ko so lo bina mutu ne wana no fingi mutu zo dala linza ça na pas cité mutu zo dala linza la kutu mais yo na zo gagner de vie na o futa de bato na wana yo zala yo mutu so yo na yebi yo na menga na yebi yo te yo yebinga c'est bien au moins complexe d'infériorité zande pa na yo yo yebinga nga yebina nga yote voilà na yebina nga yote ba après sikoyo à travers baruana na bana mona siko batu ba parler bazoita ba mikili bana lunda bazoya banini orchestre na ngai et j'ai commencé à trouver mieux ma vie tu as orchestre minene muso kenda ka bazwa ko te pona ya wana zo kende te ya na zo ya décortication et puis c'était tenir compte que bossa na pete papi gen na beta musique bon surtout na yoka choc
bato tout baki na yoka choc babanda otanga ana bamanda bato tout baki bana élève na l'école nga siko na zui diplôme na nga na yoka choc muta edanga solo baka poza asa université a universitaire ya makasi comprendre a edanga nga na sisi na ITPM Institut Technique Professionnel Monunu comprendre ITPM na terrain siska wana to ba première promotion ba chiki na so ba yebi na tangi na lycée du 27 octobre oh ça na tour à midi na tangi na lycée du 27 octobre ya tour à Tongo le tour à midi ça Institut Bosawa na la ba la classe so bazale ba Serge Louya na peso ba mongali ya Kambo ba bingonda ba ali comprendre ba na la ba chiki na so bele bazawa na ba on va na kin na pesi binombo te place bozali stuba chiki na po nga ba eba nga na ki récalcitrant na ipe mobulu ya osaka na te kobunda na ba professeur kobunda na eba histoire mo masa mo comme nani vakere pichu vakere alia akosanga surveillant na biso mo boye comme na ki mungudi ok bango ba pesa kombo Chaka alors façon de Chaka jour est-ce qu'on peut me comme ça na eba na ega na bia bonjour citoyen Chaka bagare badi na saluer drapeau ozo comprendre donc on ba indice po ba la sabino ke bato bakenda ba classe po ba miso mona na mona ngi nyama moko boye ya Taliban azo le gazo be nga idio ayebi même panga to kola na yete to sakana te de kutana na poto ape na mona na nga yete na poto awa ma vient ko binisa miso to binisa pe misisa be nga idio abi l'idio aussi c'est quoi donc le plus idiot je crois que ça va être lui comprendre donc sikoyo après sikoyo tango sikoyo efe ba effet on est ça ba événement wana ya ngande bende yango nde mtetinde nga siko nazo mona abamanda bakeba wenge ba nani bakeba bakeba quartier latin deuxième orchestre nga na sollicitaka o nga na sollicitaka ba solliciter nga te mais ngam na sollicitaka ezaka quartier latin nga na kota quartier latin tongo batemoy baza ba Suzuki baza wana baya Sam baza wana nga na kota quartier latin na kenda quartier latin pona na beta na bandu de te mais na kenda ka ba répétition faut pas na évoluer na ngapi na kuna na kate mais quartier latin et beta ka wapi quartier latin beta ka na Ciné Cité 4 oza na 7 na simalupango na biso alors nga la ki yanke na ngai na ki courage na ngai na zoka marakas na nga na mati na podium comprendre na zo beta abwaka na bwaki pe seri wana mda abwaka ba cri na quartier latin atala ko wana benge Jean-Louis Manjongidi il paraît que ta kufa seri biso na quartier latin wana na côte na bwaki ba cri wana mbamo ko faire bisika bo mema e bongo ya na bandal na kena bandal na ndo ya pe répétition na ya pe répétition na Zénith wana ba répéter na Zénith na ya pe répétition na Zénith mais oiga grand poète ko felo mi deta mso azana pe na temps contrôler yote mutana contrôler biso mingi ya ki tole akwa kate tole obi tole tole akwa kate me question na me repose en paix c'est le chef d'orchestre ya la nani chef Alaji na ete so azala bo moiso ndé na ebité faut tout na mingi ba banane wana mona nani Seka Mbonda comprendre donc série wana na ekuta ba Willy Bula na ekuta ba Blanchard Rocky solution na ebate na Koko Chomba comprendre ba Suzuki bazalaki le parti basse azala donc notre groupe parti basse ndeza na makambo na zolo ba yebi yango bien comprendre donc bato musuku ba yeba quartier la te sima comprendre na yeku ya sima kutunga na zala déjà na quartier la te mais bon na mole ka ta nzo ke na te population to round la na olinga mbongo mi comprendre pona na futa de le pango na bima déjà pa na biso na ba age wana donc siko ngala ko obika ba musique akini donc démerder aucun transport na yo ozonga pe na transport no surtout so ngana non effectivité wala quartier latin na le quartier latin grâce à ba vie na biso ba mira esa ba vie na biso ba vie rastano ba vie ka ya njidi ba na yo mela trop na grand père bozana na nini na ebende ngam ba mona na sala ba akapela grand père abina alobina moto petit ba vie de lako na pese mbote place za porte de Paris la vie de lako ozo comprendre obige balike makengo wana banani entang na no solliciter pe na nini na anti-choc mais aboutisaki na ngote balike makengo ba voiture ebele na pese mbote place za et aboutisaki na ngote ba parents polo bayebi ba Flori Lubaki bayebi
le bogar donc bayebi bavieux biso bavieux José Wanduka bayebi batowa banani batowa wadolo garçon mystique ayebi wadolo na pesi mbote Karine Fernando yepina shungu ya solo bayebi ozo comprendre donc siko bato wana bayebi tango siko ngana keka nini anti-choc na kenda pe na banda pe koyemba comprendre mais bon so simbi na hoto wana kutu anti-choc tango na kekuna na kuta Ladi Miyembe mwana secteur pe acha pe poids achanga pe poids comprendre achanga pe poids mais bon tellement na kene na deux temps de mesure donc premier temps na kei na esi mangote ba na ko enviende na monaka manda chante auti mikili siko akominesiko na wengel pare et bi awa moto le ko ramener côté moko fona cha moto na obimilao comprendre yaki mauvais calcul na kendeki manda siko nga kaza changa poa mais na joa ba gauche à danger gauche ba bouton ba vanda na ba réserve ba nini tie ko ba bele ko tsaki tetibu wala siko muto so forcer nga na kenda ya ko zonga tous les jours la Dance Montana ya ko zonga yi la Dance ko mwana bandani mais azoni ngakuru ngana zala mais manda ba noli ngatenga na zala comprendre zaina wa siko yo nazani mate ne ko yemba pende zali susu aponga na no imite ya ye na kokera ga ye kaka manda kaka ye kaka po ye bo chanteur ozo ba donc ye kaka donc be foro ne sto na beta lelo donc na landa pe trajectoire ya manda ozo ba na moi muke babia mais manda ozo ba à la presse ko comme pena que non voilà en tout cas na t-shirt na moyo esimba na moto na wengel pari ngala kota ngala nazade to wengel pari ye kisasa ngala kota ya ngwana ngala kota ba répétition depuis tu savane ta outi mikila répéter na dépôt na ngiringiri ngala depuis tu mtanima na uri pa wa van sanga ipenda boy ponga landa mana manda te mtanima na landa kande yokuta kipane ngala wana ye star akipane ngati ko pa mona ga o c'est les îles to en quartier mo mais pour apenda cha na ete mutu me ba van sanga bana wengel pare ezalo ko ba vire ko ba chukelo mboto mo ba ve chukelo mboto ba vie moko ya ko féliciter à monter madame trop azara bien na batutu comprendre ba vie mutu ba Belis ba vie Belis que son âme repose en paix Belis Fuma kufa ba vie Chomila comprendre ba vie wana ba pole ça grand directeur de nous pole ça ba vie na basala biso photo sala ba vie na faut pesa mo valeur o ba vie na ba vie moko bo ba sali wenge tem de sali ba po ya na wenge ya na batu wenge sali batu mais ya na batu pe ba sala wenge donc on est ba vie pole ça ba vie lomboto on ba sali wenge al Paris te wenge mobimba po ba uti na wenge mobimba et puis la wenge al Paris à la presse ko comme pena que non voilà moko boye wenge Paris comme na moto ya makasi ya saranate ba pesi na Patrick Tsidi ayebi place azali moto ya niama après siko comme pena que non siko voilà ndenge za boye biso tazwa ne tu réserve ba manda ba grand prêtre bazoyemba ba JDT ba nani ba comme nani Savané de Pichu je ça non moi c'est faut pas vérité c'est normal oye mo savana na sima comprendre biso na ebike ba chanteur a eranga na omona la Dance Montana ba beta net ba premier tour na ba Guillaume le Conquérant na PC mbote place azali grand drummer Maradona to akina bango oso comprendre comme siko mo banini bon voilà manda wana mona so bandeni manda bengana ngai manda bengana ngai moi ko bengana monsieur ezali ya chuchu te mais ko bengana monsieur ezali netika mal à l'aise o ba benga lelo ba 12 pour rien ga bo na kena na zonga na ngai succès bende okesa na ngai na beta na ngape banini si série moko boye ba vie na ngamo vie Didi Mvoa maluku bumanga pamba vie Didi Mvoa ma vie DTN vie Philo na nsusu
vie Raoul ba vie ona ba bisinga ke Zaiko ba longoli l'équipe banani balada badamo ba malage banani baza souté parce que Zaiko ils ont recruté nani vient na roi de bête que son homme repose en paix colonel Nzapali ba memanga po ba yeba nga de na ndenge bende na yemba kapina danger surtout la concert à Zaiko na ndobeta mingi enlever les rideaux au moins Zaiko ko beta banzemo na ngome biso na lever les rideaux si to beti ya banzemo na bango comprendre voilà bolinga kato yoko samama chéri yo kisinga isoni talanga na komi kwiti mama bolinga meminde ngamba na leli mwana ya mama ngaina sambwe papi gene oyoka tala na ebisio seri wana nazo yembango siko nzembo ngana no sala tese na Zaiko nzembo Jessica mokolo ya lomi otondisinga mo otondisinga botoboye Jessica na bona bimisa bina banzembo wana ngana sai na ngotese na Zaiko et puis biso to seri mono ba papi cocaïne babe brondo ulibula baba wana musuna mona ba ba ya simata mususu metanga na mona vela nga josa tu nga petit obi ke banda Zaiko banda na banini omo banda Zaiko banda mwana njira so mwana njira so ko ta prenga isayo secondo zana so kansile hanzo na bi okoma konzen zoto amweza mamba solo ko tuna batu kiye dia malembe koko na biso abota tatana ngabo tuna ye biso bakata biso ngode ya kala na tana zo akisite na ada na leadership na nzoto na zada na makida ba champion bana on files mangoi na vero mangoi na pesi mbo te place bozali ozomba na zanga na ngode na nzoto so na ke place moko batu basangani na ba ideka na sagesse na po bato bele ba yaka ko tufe beto ala bato bangba bimso impoli bangba bimso ye mal poli bona beauté biso ne to se laisser faire te so ngana sa na yo likambu te yo likambu ngana zo ba ya na raison na ngai mais yo lingala ko maka na likambu na yo alors ke bozo kelme so yo finga kelme ozonga na ngope nzelo yaki ya ngope ozonga aller retour ozonga yanga na yebza ke neti muto ya vandi ya papi gen tolobe la vie aza moninga na bino te ngala aza moninga na ye mais biso to baninga na bino te mais siko boyebisa biso siko bino siko nde bozala na pena bokanisaka pena nini yada yo fingi batu bavandi baotala babetelo bakembeli yo non ozoka pa papi gen alors siko na Zaiko ta namoni pena ke esimbi na ngo ate mpo na mokili surtout vie musicale na vie musicale okotuna bachanteur ebele ozomonana baleka babisika tokutana babisika ebele mais tosangana te mais toyebani chance esuriaka e place oyo nzambe apesi destin na yo donc nga nakanisa iso destin kopesamela wapi mais suka nango ntango manda atiaka neti abengana nga na Kinchweki bato bayeba te oyebi Kinchweki na mayele bato bayeba te na Katimini mais na suka nango mokomo wengeli pale yobeta wapi na biochimie na kermes mwa biochimie wengeli pa buwa nde babengaka bamisie bakartier babengami mai po misie na ngai yembana na yemi Ibrahim na yembi wana ya danger avant on a kuna kende sur nouvelle écriture mutamema ngai Zakari baba baso na vie na ngai lisi baba na bobongo eloko na sepele na ngate kuna uta na kende nini na bobongo côté ya bon marché wana na kenda test na nouvelle écriture ibadisi na kuta ba pompo miyake nakuta bendo son na baedi yango nakuta nani Pacheco nakuta su nani Ibosi de Grand Parti comprendre na Ramazani nakuta baoto sewato manzo badia mae bawalo wazito na pesi yose zemba bolingo oyo nzembo ngana na oyo mami yangwana tana yaka mais eloko longola ngakuna ngabone papa mbayoli abitabe teko papa mbayoli bitabe na nguba ba nga kanjika bitabe mo tikala wana bani rep tongo ozonga faire des na mo nga bitabe mo papa mbatika na
Bitabe on est atiki nango. D'ailleurs na tete bitabe nyonso to papa ma bitabe la na ndala. Oh yo to bona ngabi na kanisa ko tiki na yo. Ba ya ka susu se. Oh moyibi. Akenda. Wa première raconte ya papa na nouvelle écriture pona na mikilia na yako kuta na suna yi. Papa mbatemta benga nga vieille nani kuna to na chef de groupe na moya yo kuto lia bitabe mbala mo. Ke batuni bitabe ala ki batika kia na mdale. Yema batuni bitabe na ye. Atuni bitabe na ye tu atuni ngate. Atuni pas chef d'orchestre ya Gauthier Mokoka. Na vieux Pinos. Comment bino yo mtalien. Babi pecho to mo lia bitabe yo le pecho afa kwa bani. OK na bitabe bonga mona ya ori. Comment on so 2 3 bitabe. Ça ça va mana tongo ti. 10h 22h répéter aussi là. Vraiment. Comprendre? OK, so ali bonte na tinga makana ndenge na yemba na bien. C'est voilà les nouvelles écritures de Naya. Na rapporté déjà. Comprendre? Na bien bon, na mona ne bitabo na ta bo. Ta ba réviser na ben na le bitabo beaucoup là be. Aya sosute. Na moni mwana. Comprendre? Après na kena na ngape bu, ta na kena na zongeli ka succès bene na ngai. Comprendre? À la peu comme basico comme na que non des aboye. Nakoyaka tellement maripola banda ya trop na secteur maripola ya trop na nina njili trop na ngandebende et puis sert na biso mo njili pe ya Frida Mouche ya Frida na pesi mbote pas za mona quartier tu yebani très bien à travers ba vieux Guillaume Yantoula na pesi mbote ya Jean Pekoto ya Jean na pesi mbote po ya Jean Zaliawa parce moi mampuya ba sayo matalanta ba PDG Mamila place aux na pesi mbote. Oui, bango tu barre la carte poids na na ko cha misisa na tele misisa Wengel Paris est-ce que tant Wengel Paris ou melekte maman mikilia te siko yo na bisayo tanga na Wengel Paris ya premier tour ba benga nga na ota na chemi se ba benga nga lisusu ba benga nga na manda ba 12 ka ba kanai bani comprendre na moya nga muto acha ndio lingana ngate bo na benda nga OK. Sans tenir compte au caisse na yete zo caisse wa Marie-Paul. Ye batia ka président pour Marie-Paul za roi. Ya ki na système royaume. Hein? Bon caisse monsieur dans le système ba république. Mais biso na Wengel Paris ki na système ya royaume. Le roi de Montaya en fois za père na ngana lela e mabe. Comprendre? Alors sikoyo wana sikoyo sa na zongi Wengel Paris zo continuer maso nango. Ti na mo be na téléphone akendeka tellement Marie-Paul wana ya trop. Ale sikoyo mukomsusu bona yo ka manda alongwe manda alongwe so basambuyo na maître Manik sibona boye maître Manik anikulie ke botu anyata ke botu na ntimantokolo nza ngoma na ono zukantako azoki zukantako comprends mana bana du zukantako akei menga sikoyo na yeko pesa mulo na bi mais moi mayo ndinga keya esa orchestre ngi référence baya ka quartier nini orchestre na ngawana nini succès bende moi ndamo ba musicien nango pe ba kende pa manda te ba ke pa manda ngape na keyi pa manda tena bon orchestre te ba zo ba kende bango mais orchestre mto ya quartier jeune tala et wala yesiko azo sa orchestre attaque a sa orchestre attaque a outil aza productif ya nini ya Wengel Paris ça l'orchestre to répéter na nini na comme na Wileri na Lingwala to répéter wana ayo za contrat wana Wengel Paris ngapi fana songa Wengel Paris mais na landi na ngande kuna ngaya njidi ça passe tikala na déjà kuna bon space tikala ngime na bi organigramme na monte so basala makamni kuna comprendre ngai na kena ngai para manda na no yemba pe en tout cas to kina biso bien mais on dit amanda na ba comportement ni mo boye kaka comprendre ba comportement na bossa na tepo muto yo kusanga manda za tepo na ibi manda très bien comprendre après to ani na ye contrat moko yo ya FESPAM to kepe Braza nde to kendeki Braza to comme na Braza bo musique pe musique ko beta Wengel Paris uti Tanzania ko région de na Braza vie chukelo mbota morning ngale susu ali na yo muto yo bana ko lingoti muto wana sala bakane me yo keli supa na ye ndenge ni te pa Marie-Paul na kitoke pa rote wa me wa misela ngai bo ozongi wa lombinga bina wala tiko première fois na vie na ngai na simba $2500
via Kabilinga $2500. Rappelez. 2500 c'est pas mal pour on a binori. Bokena mouvement ga yemo mdazo bambonde. Comprendre? Ana habité na zongi. Donc na kendenge na wenge ya manda na zongi kin na wengel Paris. 600 ndengwana ya nyam. Ah bandule. Kama mikili yego ya. Mikili. Okosige no. Basengi no babuka le pa oyeke sim sebuka le pa. Te so ba basimba mais bazana. Dieu pour les chaza na yebi. Mais sim se vous buka le pa. Te nga sim sa mbata. Ngala nokoti. Osala le. Ngala bere faire grand noko no mona ngabo. Ngala yumata. Osala ndi. Ngala kankebelete. Osala ndi bosi. Ngala ta ngoni ya di ama babuka le pa ngwa. Donc a dit so chepe ngape sikoyo. Na akipe makila mabe na koti ko mwana njilo alingi bilamba mwana njilo akokima na poto e bana oloba madeja wana yokuta ba masa mususu bazawana lo ba kene yampaka pasteur John na pesi mbote place ozali na yokuta ba Charlie Chaplin les grands chanteurs na yokuta ba Santiago Bakota ba na yokuta ba Bob Lorenzo ba partout tornade partout bo fossa na pesi mbote place ozali na yokuta ba Bizima Kodos na yokuta ba Pichu Volcan na yokuta ba digital kuto utangine digital lijo na pesi mbote place ozali yete utaki na ye auta na okese na ngai ngala iba digital na okese mwa kimbanteke bo chokente o ba lopili lapidis na pesi mbote place ozali ozompan okese ba lapidis ozompan à la presse koyo et ça mais que non voilà ce qu'on donne à Excoyo na kata mouvement siko zo de mikili ta mouvement de mikili ta mouvement de mikili seconde non ça ngani cheni fo ngasi koyo ta na yaka na bulga ne na beta ka forme danger de na yemba ka danger na bina ka danger ozo comprendre donc sikoyo na kina ba trois critères wana parce que ba mission mona tête mission ndre olengankoy comprendre ye olengankoy yo kanga place là o tête mission nganga ana forme musicien te o conseiller ti moi kabo mo abunda wakati wala bitawa yo el Paris tana el Paris ko zomona baba Michel moi marque mais tana zomona mettre Michel ko na peut exactement Charlie Chaplin so moi Charlie Chaplin yemba déjà vrai o mo niti depuis tu ndeka depuis tu longo na été depuis tu mo azawana donc zomona Bob o mo na Bob Michel azo yemba normal déjà il était on a ko ça que na maison mo le JD te zomona niti JD ba beauté santé c'est mais ba fort ba race ningwa ba race na ba ya ngwa ba JD comprendre ozomona neti muturo la ba digital o kanse ti mwa malage moko boye comprendre mais bato musupu na ba yaki wana ba muturo ti Pichu Volcan grand chanteur tant ozomona zo kan o mona oyo Carlite o benani ozomona ozomona ba ngel Paris donc ba misemo ba recruter ya kitoko mais à part ga moko ala ko na na mone mwa clair to ndele ngankoi comprendre kwa film te na ta koma bato na bango bien pe na yebi auto vanda to solo to la ba metu mona ba chambre ba voyage comprendre nga na tangi kombo te na yebi na nga yeti comprendre donc mona nga olenga nkoiko oza ni sa polémique te mais yana ngo polémique te mais na décrire musicien mo chanteur mo to kan ndre mandrandele muta politique bien tamzu kene na bimona ndre balembonge comprendre même balembonge yesa na magambo on a encore quelque fou ici là lui comprendre donc tu vas miser mon mais tant que mon Santiago zo kanta Roxy zo kanta neti docteur Nico Benani ba vie de l'obas pour ba vie nan ba recruter biso ba vie de l'obas ngala kina nga deuxième tour na ye après bango mais nazala nga déjà kala nazala nga déjà mona ba via zino barula bango krekete kla yebi ala ba ba ozo pas donc ba aller moi pour ba yebi ba aller sente ba yebi ozo pas donc na yaka déjà depuis na wengel parti yango sikoyo nde to mari pour la sali listing pour na kide na swalanga sans pour la no lingana ko manet pe mari pour Rebecca yemba binande la critère nous ngala ina ba critère tu pour ngel pari équipe ndake BSS beauté santé stemai BSS ozo pas mari pour yemo na stemai ya danger quand Michael Jackson asiko ngasko na ba forme danger bolinga ko iku balata pe ba forme na defsa ba forme comprendre ba to dé ba zana ba
Nous attend combien de yo bref ça yo ça journaliste d'investigation ça professionnel. OK, c'est bon. Donc après c'est quoi le encore ni ngazana on liste bimi. Quand on liste bimi le encore écoute ngati kala. Pour ce bah c'était mayo to akina ngona ebiso. Le liste on va l'accès ba ebiso yo zo kende. On va battre mais yo mo na sir na yo tingana na bo na ki pili pesa maripol. Pili pesa belo bas. Pili pesa pole ça. Pili pesa chukele mboto. Eli ngana ngabe na okende. Ngaba nga archibishop na do biso ngam na kenda na TV. Donc on a le Fabrice na TV. Yo sa muta TV ko chika. Na beta ba ko ba ngando danger na beta na befa kango. Comprendre? Bilamba tu na ta ba goche ba na za tourner na za blender na sentir la danger ba jika. Ozo ba noko. Est-ce que na kenda na TV ngala chika. So ba muta chika o lenga ko ikuta do aya deuxième tour. De la première tour. Ozo ba. D'ailleurs on a dit ça o lenga ko ike. Azala calme. Ayebi celui qui se sent qui connaît l'affaire. Azala calme ngana ka master na yeti na otika oza master na yeta nkebiri. Non. Olenga nkoi. Mandrandel. Azala la pareil. Bon et puis olenga nkoi baza batu o ba kima liboso tato ya poto. Biso bana ba soupçonner sur biso to kima. Mais olenga nkoi baza batu o ba kima première lot ba migrant kima na poto ye. Comprendre? Mais si on a componenté on a contre façon ba confiance na ngai. Comprendre? Pour la ramasse na été moi je suis la ramasse na été. Bon na contre kuna masolon pe to on a normalité. Vous comprenez? Donc c'est déjà bon il y a tant que liste salami. En tout cas ngai si on a ça na liste. Na liste roi la veille quelque part pour bon matato. Tout à l'aéroport. Nasi kona na lito ya mokonzi. Lito ya mokonzi, lito ya bakonzi. Babi yo élément. Comprendre? Ngai na ola la na VD Lobas. Comprendre? Na boirana na matongi na longwa njili. Na ola na zaseka nanga, pas zaseka nanga. Comprendre? Na mona police ndanga zo bimana ba passeport. Jour na gibi ba place ngana yeba hapo nake na voyager. Jour na moni que vieux pour na so na bi petit simba na nubo. Na simba na contrôler ba passeport. Na visa. Non, donc na mona na lo basute. Ata zinga lota ba ni ona chango na lota. Comprendre? O mai por so ya fo panguse sapato fo lembola ya lembola. Vous comprenez? Parce que là, il y a des fanatiques. À part que ça mission, il y a des fanatiques à Marie-Paul. Il y a mon dimi, même un grand mon dimi. Vous comprenez? Tant que ici, Makamboana, réalisons Makambutu, surtout que nous, Mikina, et ça là, na l'importe à Bibi Pla, bis moyen. Yokota, bis koututé. On dirait ba voiture kaka. Yokota, on est siège yangoy. Place to vendre en face wala ngala la wana. Le somo ke mikilibo ki mangati. Comprendre? Na on la mugambala mo. Ata na tala fenêtre pas. Même monsieur peut batika la bazali. O bazali ko baga chanter on ba place bolinga ko batona kutu ifade baya. Obi no me mangunza karni bo. Obi no mo ko Cécilie. Ozo continue on le sous-sera. Tena ke bo yo tini na. Ana na ngore. Asa nga paste mena na ninga te muta mutu to la musicien pour l'accepter que. O mo ba vie mutu ba na mukilo net ba vie le roba ba cartouche. Obi cartouche. Vie cartouche so moni ga saba ye biso za miso ye ba ga musicien. Ozo ba. Mais so moni te vie li jokwempa. So talier bo saba ye biso musicien. O ba mutu za na ba look mo za musicien. Comprendre? So ba yebi so ba net ba ready a misi so moni ka bo tala alanga njem. Mais batu mususu ko moni pe ba net ba vestino. So moni vestino. O moni be na musicien. Mais so côté na quatre esprit na ye, un esprit mo ba flatter. O so ba. Bozo mona ke musicien, mais sikoyo, musicien mususu mona yebi so za musicien. Yuzo kanse nde munguru dia ka comprendre? O kanse ta mususu nde ba politicien kala. O na nini? Na ba coiffe. Mona coiffe te lenga ko ikoto mso. Quel pardon sigo d'accord na visa no ba koti bino sigo yo kota mo se retrouver se retrouver ce que tu ba kota bon ce que boga se retrouver na bichingo bila ko se na va na braza donc na kati braza kaka na dia wana deuxième fois na ye braza na mona bila ngana ki ngana ki
ti sikoyo pena na liste on a laissé na Brazzaville to ka mukolo to la te ka moto to ka tina ba 9h na 9h booti ba soir ba 17h mo to ke ba to ke aéroport na aéroport pena na mo na mari po di mo matabi absinga c'est des signes mutali boso alburesco sero so mandala non question de te apote si tu na Santiago même maman ti Paris ma to kita na boyo na kini mutabeta shit na Rosia ngai batutu ba lekinga na beti shit mbila bengi ngai babengi passeport ba vie police la exipatale vas-y ozo pas et puis ngai na ya poto pe ya difficulté les susu po ba klika ba olinga nkoyo na batu na mususu ba bokela nga de malade nga na patu ba bokela so malade na bo fossa oui ba fossa banga police le colo à l'époque déjà oui ba police même Marie-Paul attaque grand leader abike bateau ba zelema ba okende oka bo fossa miraculeusement ta comment na Roissy apote sila siliko ngai na sina passeport vie chuke lo mboto na bien pole ça ba ko luka ngati na njili na bateau hôpital ngo ya su ya nani vieux roli batanjili bana 4 ba il pas vieux roli na c'est na que hospitalisé na que hospitalisé na ko hotel matin vous za sauter ni te ba jwa le bongo na ba sinesanga passeport vous comprenez ce qu'on a ba jabo linga ko ya na mona ko linga ko ni ngaza bongo alinga ngate mo pourri abanga nga so moni ngape na mona fona beta ega un jour c'est yo zali muto uti na monde wana parce que wana au monde na yo malgré les sali ba na yo lelo yo tango monaka mutu na nese ki lelo yo muta bisa mbongo na ye par exemple pour la babwa ke libanga to basela les chansons amisi bena to tsaneti 30 000 pona yo pona yo lo bani bon babilo ko na zana babilo mo di nouveauté babilo ko na zana babilo sama kala de bondo yo ka nini akoma bongo kigerale dobio ya tozalaki koluka moto akotete lelo ekoma makambo kofinga mpe kotongo na likambo na gi bayimba bango ewa gigi akakolongi po Kinshasa waya te na moto nga nakoka koluma ngai te mama nani pona na ngai mama bato banoyemba bango ngayo mawa mama ngayo mawa iva makambu tikalelo na kanda papasi elekiyo nani akolobelanga naboyi napesaka yo motema na vraimen mobimba yomonaki ngai lokola yetu lelo na malali kazaka na kei nanga comprendre bavie zomo bavie baoyemba bato comprendre mbongo monsieur za so ozwi mbongo fo misala plaisir ya oki yuma te namonaki vie nanga mobosaki nde misala bike so o moto bayembi aza yuma te aza yuma te misala plaisir nga d'après nga eza moto azo misala plaisir parce que biso nde toza boye ti lelo mpe neti nga na minute oyo na mpe na studio malgré la politique que j'ai fait na vision na intérêt ya kobundela mboka na nga na peuple na ngai comprendre nazobundela na bamanière na ngai na bamanière opinion na ngai na bamanière ya baopinion na ngai mais epekisi nga teke nasala mpe musique epekisi nga te s'il faut na s'exhiber na faire plaisir na montrer ba chef d'œuvre nga na yebi ba œuvre nga na sali parce que olongwa El Paris bon nga na longwa El Paris te El Paris muta longwa na yeti ezanga pe onatra El Paris muta longwa te na wenga El Paris muta longwa te moto yo azo metiaka longwa po El Paris bato bene ti na pesa net exemple de manda utaka wenge BCBG 4 fakate tout terrain comprendre mais asani ka ba vocal na ba cœur asani ka vocal mo na yo ka vocal asala penda tala usala kara debi manda wana mini kala ima kindi tout de rapa asala wana mais manda yako sala ba nzembo penda ba vrende ba dudu ni bani asali ngaboye kakana nga fasongo ibana susere asala babilo kono babilo no te
mama asala ngo na wangel pari opan wabalaranga tala nanga baninga balinganaka papi gene na mama balinganye asala ngo na wangel pari de wangel pari mutu wa kolinga critiquer yango mutu wa kolinga po Marie Paul andima amema ba fardeau pour na biso ba misu peto zo vie donc on va le barquer il faut pas qu'on a l'ingrat parce que l'ingratitude est plus que la sorcellerie c'est on s'en parle donc bato ba mimo na balonga wengel pari netinga na longwa na ngati politiquement Nicolas wengel pari bete ndule moko boye ba Guichet Marie Paul kinga na zalate pour na opinion na nga o nga na pona OK ba politiser la musique musique ne restera jamais pour musique ça restera que la musique et comme on politiser mukolo moko te mais tout le monde va chanter musu bazo koma ba moni ba combattant bazwa mikano pour na makambo boye bazo comme sandule ndule boko msango politiser donc c'est pas ça net ngai réponse dans zone silo ngana longwa wengel parité na sala toujours musicien wengel parité na ko koma Michael Jackson na ko koma soki au ministre, au président de la République, au soki nani, jamais na otika la olonga ongel pa no zalaka mwana Marie Paul. Voilà. Alors, nzela oyo pona, nzela oyo poni, lelo toza na biso makambo peut-être, mais nzela oyo poni, est-ce que otikali toujours na nzela wana obetaka on dobeta loka ba chanson patriotique to un jour soki nzamba swingi na nzela na wana solution moko ezwami ozonga sur musique na yo to on dobeta loka ba chanson patriotique. Kobeta chanson patriotique ou kobeta chanson normale, typique. Et le but est que yo otiki musique et différencier et le komoroté. Parce que chanson patriotique quand tu chantes ça a toujours un message. Hein? Et pas un peuple. Aujourd'hui la peuple pour la bonne gouvernance. Net la mauvaise gouvernance na mboka na biso. Il faut qu'on dénonce yango. Il faut que déplorer yango pour peuple azwa conscience na nzembo na yo à travers nzembo. Tout le monde attend Mosé Laurent Désiré Kabila yaka na pouvoir. Papa Wemba na ba vieux souci cassé na ba ndeko misusu. Et on a fait rego la chair de poule. Jésus de Nias. Ayemba ku de série wana dia na nzembo. Et on a respecté er mogo na babulo na ina respecté a faire rego la. A ça ba exploit izo monana. Malgré makamna ye privé talié. Comprendre? Donc sikoyo tamba yemba babi oye bana ya mboka oye na bilenge oye bino ba master batata na ba mama mboka soki ebebi mosala na yango ekobebaka elongo ebongi tozala na mbongo ya makasi mpo na lokumu ya mboka décalage mosolo eza elembo yango nde thermometre ya ekonomi ya mboka na yo grand-père azwi ebongi tozala na mbongo makasi lolenge ya Franc-Congolais Franc-Congolais oh la la Franc-Congolais yonde ozali elembo ya unité Franc-Congolais. Donc c'est-à-dire le but est différent ces athées. Malgré ngaïnaza artiste engagé. Comprendre? Je conscientiser à travers Nzembo, à travers Maloba, à travers pression. Vous comprenez? Donc là on a ça et là on a ngaïmo boy. Na osala ngonde na ça et là on a 24 chansons. Na ndi ba vient na papa Vologopo. Na moto bato be ba yemba na bakoka papa Vologote. À part quand na pesi ndeko na tonton la imbote place azali na pesi imbote parce que yenda nga a copier apena père na bango. Mais ngapa na sa apena babilo lokola Kombe ndeke moyibi ngayoyo ngai kama na ye koiba yanga takande pa babati bangai mwe pe koma mama ya bana na ngai na sa biloko lokola Saki kafinga pa matangi eleki mama ako ane kotika la paso semiku
wemba na yo. Non, ça va bien qu'on a tout. Vous comprenez? Donc, deux matato qui t'en a ça la 24 chansons na mbele kutu. Ndeko na mona opese mbote ta Gigi Tati na yembi ya danger. Donc à la mine te bozela kaka ba juin ba juillet bozongo de na terrain. Donc na question na tunaki et leur différence moi za na ngote. Donc ils ont empêché ngate na sala ba œuvre on na yebi. Voilà. OK. Alors toi tu kolanda Vincent Jossard ou obeta musique na kala mingi tawa. Toi tu kolanda ye alobi vérité à Sokoda qui bango ba suspendant Blaise Blue. Non na ko enda pe sous intervention Blaise Blue. Était sur la kiango réaction les années par rapport ya. Là ba Sokoda na bango na tout ça ba désordre. Comprendre? Donc quand on parle de Sokoda là, moi j'ai jamais été là-bas. Mais je crois que l'ingénieur Blaise Boula ayaki awa a benga à travers Radi. Et si tu salango déjà kutu. Si tu salango il fallait bandakala. Tu t'aimes na ba Sokoda wana. À travers a benga ça c'est mon maître Pai Mangwaou. Ay wana ça na vie. Tu as na défense na le bobo na pesi le bobo mbote. Zéro fainéant na pesi mbote place azali. Et puis tu ngato bana osali quand même na mona likamo sala so ndini. Mais moi je crois que ba ministère à Congo faut ba yokana. Faut ba yokana baza pena attente pour na organisation na Sokoda penda et simba bien parce que façon oyo kurutu vie Jossard banda ko loba. Bino bomona une façon oyo loba neta a contacter na Blaise Boula aussi to longola et si to longola et comprendre. Na Blaise Boula pa ya ko loba pe ma Sokoda. Tango yepe mbala oyo il faut to sangana pe. Biso pe to ça ba vocal na biso. Ba vocal atan banze munanga. Nze munanga na 2 3 nze momo atan se pe yoka na to ça ba amanda et na participer nango ba 100 kg banze moto mezali le kasate vraiment pona pona et tikala ba prote lele ba biloko wala tu bomo inanga ezotambola na makila maye makala ba biloko na nyoso tu. Et il y a besoin d'interpréter un style là. Vous comprenez? Donc, Bishop doit quand même quelque chose à gagner dans ce Sokoda. Mais, tellement ils ont la institution, ils ont la gouvernement, ils ont des compétents. Le gouvernement, entretenir le ministère, ils ont comme appelé le nom, ils ont mis le ministère à Valia. Fallait na libanga, fallait na matolo. Vous comprenez? Na éviter ça basala Sokoda mais moi je crois na ba gouvernement ozoya. Comme de ba AFC bar M23 viva. Tato comme na mboka na asike ba ministère ba osepela. Ya to senga ba ministère tout ba ya bazala ensemble na peuple o alingi changement ya mboka ba dénonçaka. Makambo na no surtout parce que la musique ça fait partie ya ministère ya culture. Ministère culture ça fait partie de l'institution ya mboka. Donc pour to liaka bien to bundaka bien pour musicien à se retrouver dans ba œuvre na ye et zo senga ke ba Sokoda na lobby ba bongisa ngo ba longola ba tulwa ba nyoka longo ba longola ba tulwa ba oyo bonyo se comprend mboka ndezo tambula et tambula vana ba norme mo ya bienté et compétence c'est l'équipe tellement trop mais siko to ninga ke to tia makambo et ça appelle en ordre ba tout ba se retrouver si so to bi ma ba institution na kata Sokoda ça fait partie du ministère de la culture. La ministère de la culture, ça fait partie de l'institution de Mboka. Donc, il y a des gens qui ont dit que on peut exemple, notre grand frère Vincent Wech. Vincent Wech, c'est cadre de Rechibou, na poto awa. Mais à Memi, à Tigi Misala, na Enyoso, na poto, à Keikuna, Vincent Wech, tu peux se mettre place aux années. Force à toi. Akei kuna pona ni balongola salubrité toni na kisasa comme lumbaso. Donc moi na pota ti misana epa kende ko batabongo. Faut ko bettre ba maboko. Awa nga lobi bo ezate boko ba roba contre Vincent Wech. Na lobi ngo na contre za compatriote. Non mais moni c'est trop salité. Donc ndenge za wana en tout cas ndenge za Sokoda ba mission na Sokoda en tout cas bo mega bota moi ordre parce que so botie ordre te tangana jona be stick sota na zoya na olongola bino tout voilà na olongola nyoka loko bana nyoka longo na olongola nyoka longo na longoli jonjo muyibi ona nyo adio salemba na longoli comprendre ndeko nga Adrissa la pese Adrissa lo ba makambo aboko ka ete
alobango Blaise Boula, force à toi ingénieur. Tant on est au coup dans la chose donc na mingi olobate voilà na salga to salga émission exceptionnellement musique pour te comprendre makamuni ezala na o ezali na o egozala voilà pour toi voilà Papi Gen dans la pesi mbote pa ya Mireille Wakake maman Mokonzi maman Fiti et puis na pesi mbote toujours na bango mo ba autorité place tout bozali to rattrapango pour te lobla makamuni ezali Esther la grâce la Mobange na peso mbote la nanga misine na peso mbote voilà merci beaucoup na ye moko pe nani tonton Amisi na peso mbote tonton Amisi mbote merci beaucoup allez tokutani mbala simezaki bongo Célésino le mec d'ici bye bye. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un Seigneur. Tu ne promets pas en vain, merci Seigneur. Le jour tant attendu est arrivé, je lève les yeux, oh Dieu, vers toi, pour la femme que tu m'as donnée. Un trésor précieux obtenu par la foi. Merci Seigneur pour cette grâce. Le sourire de ma moitié éclaire ma face. Dans chaque instant, je vois ta main. Avec elle, je suis sur le bon chemin. Je suis marié. J'ai trouvé ma paire de chaussures. Je suis marié. Les os de mes os. Je suis marié. Jéhovah, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Célébrons la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Dans ses bras, je trouve l'allégresse. Chaque regard d'elle est une promesse. Elle est ma force à surmonter les épreuves. Un amour qui grandit, sorti d'une divine couveuse. Dans les rires et les larmes, nous marchons, main dans la main, avec conviction. Tu es le centre de notre union. À Dieu nous chantons notre dévotion. Pour chaque jour, je te rends grâce. Pour cette femme, de notre place, sans ton amour, nous bâtissons un mariage fort, une belle union. Je suis marié. J'ai trouvé ma paire de chaussures. Je suis marié. Les os de mes os, je suis marié. Glorifions Jéhovah, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Célébrons la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Je te promets de t'aimer. Tu m'as promis d'être une femme soumise et prière pour Dieu. Dans les rires et les larmes, nous marchons, main dans la main, avec conviction. Tu es le centre de notre union. À Dieu nous chantons notre dévotion. Tu es le centre de notre union. À Dieu nous chantons notre dévotion.